le peuple congolais. Bonjour de partout où vous êtes. Bonsoir na bandeko baza na besika na balali et mbote na bakongomani nyonso. Batoto ya Goma, Butembo, Beni, tuko pa moya na shi. Et na inkolo banini na yeko sala petite vidéo oyo pona ko l'accepter loko mokaka ya moke. Na yeko lobela Mukwege. Docteur Denis Mukwege. En tout cas, ça me fait du mal et j'ai une honte. Honte vraiment d'avoir un monsieur pareil. Un monsieur qui veut chérir, qui veut chignoler les Congolais, balandaye, alors que arbre généalogique na ezali mosusu. Et ça nous fait du mal, le peuple congolais. La politique occidentale veut nous détruire en tout et pour tout. Basé ko bimsela biso bato moko boye tant boya kolanda bato wana alors que résident na bango ezali autre na tuna toujours question moko arbre généalogique ya docteur Mukwege eza nini bo répondre nga ba yebi parce que nous sommes des bantous, nous les bantous ou ba kongomani ndenge to kolela to yebaka ba origine na biso comment na Afrique to na Congo comme ça tuni muto origine na ye et comme le rôle insulte. Voilà la politique occidentale. Et origine ya Mukwege ezali nini? Je vous dis aujourd'hui que Mukwege n'est pas un Congolais, Mukwege c'est un Burundais. Un Burundais démasqué par les Congolais. Comment dans un pays, l'Occident veut seulement que les immigrés qui viennent immigrer chez nous, pour pas diriger Bissou, pour pas bomber Bissou. Voilà, félicitations à recteur ya Inikis, Université ya Kisangani, nengo boy à la conférence na baloko na yo. C'est vraiment très important nengo boy wana, nek ba boy amata avion wana, c'est très important. Comment yo muto biki sera obiki sera ba maman? Au sonyaka ba mama oyebi ndenge batozo kufa na kati ya est na place ozali kuna na hôpital na yo na panda oyebi bien mozondi mamboko toke na élection ce qui veut dire que tu es corrompu. L'Union européenne a payé ce prix Nobel pour que les Congolais balanda na sima alors que tu es le fruit de l'Occident, tu es le fruit du Rwanda, du Kagame. Batindela ki mbongo na Union européenne qui otindi mutu na yo akende ko zambongo na kati ya Rwanda yo boyo ko zambongo na kati ya Rwanda. On a des secrets va dévoiler pour toi, mais on a qu'on va kada beaucoup c'est que Denis Mukwege n'est pas congolais, Denis Mukwege c'est un Burundais et pas question des élections dans ces pays avec tous ces gens là. Comment ils ont que mettre solo ya paix alors que bande konso bakufa comprendre au lieu que l'élection en 2023 alors que na biso kana bande kona ba toujours en vie place yo na kati ya est wana. Trop c'est trop. Pour diriger le Congo, et sengi ba maplomuté, et sengi ba seve moulaïté. Comprendre? Et sengi ba intégrité, intégrité. Mais